Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très très bien. Bonjour à tout le monde. Voilà, shalom, shalom. Boboto bondeko nakacha babota na bino. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Bande kokola mukaka raboye na sangwa pasi. Esali pasi na mitema bande konangai. Koyoka Mimi Chikeva. Voilà, Mimi Chikeva. Asili kotika biso esali pasi Mimi Chikeva. Voilà, kombone yangwana bande konde ko moi si azaki une femme forte. Quand on dit une femme forte, femme battante, banda bomwana na eti tanga koli alingaki vi na ye toujours pembeni ya ba musicien wana ezalaki choix na ye ndenge asalaki lokwa nde tomonaki ba mère Malou, ndenge tomona ba congolaise, hein, congolia, basi ebele pe tozomona ti lelo, ba fille ebele pe tozomona bango balingi toujours koza pembeni ya ba musicien, kokumisa ba musicien, kosanzola bango, nga mutu agonga golwa, yazaki azaki liboso mutu ya wera, akei pa Kofi, akei epa ya aye kokufa na maboko ya ba warrior. Bandi konanga liwa eza nango pona mutu nyonso. Et tokolo bate ke musique mutu ebomiye, ce n'est pas vraiment ça o ngana ko pese la conseil makasi ke musique ebomiye te zaki vinae abotana atalaku aboti bana misatu bana bakoli atiki na bakoko. En tout cas ça fait pe 50 ans nae azali mwana mukete bande konanga. Mais isali kaka pasi makasi koyoka nenga Kofi. Bon, boyebi kande batu balobaka ndenge pezo lobamela ndeko na biso mwasi akendaka Kinshasa pona papa na ya kufaki. Papa na ya kufi ya ki na kin kokunda papa na ye. Kokoma ya komi na Kinshasa kuna azonga lisute afungolisa soki mwa terrasse na ye azana nganda na ye azana makamu na ye bele asalaka kuna bande kuna ngai. Fungola sa terrasse na ye kuna. Donc azana ye kuna. Voilà. Comment na ekuna na loyenge na ya Kinshasa. Balobi asalaki AVC, bamso balobi 2 fois, bamso balobi 3 fois. Donc wana famille na ye mutu koyeba très bien. Ndeko mwasi moko awute Kinshasa kaka awuti kozonga kaka wa avant-hier atika ki awuti kosala AVC pour la 2e fois. Donc asalaki yango lelo toza mardi, akoyaki sou vendredi asalaki AVC musoso oyo ememi na liwa. Mais balobi avant ça azaki na très bien azo seka azo solola bande konanga. Mais eloko ni esala ki ye azonga te na Congo, azonga te azalaki na mukanda te bande ko azali na mukanda te yota na yebisaka bino bobanga mutu toyebi ke ozana mukanda te okufa kaka. Mais mutu soko ye na poto na mboka bato ato ye na Maroc ngasa azaka na kati ya Maroc ato ye na kati ya Maroc bande konanga il faut toujours ozalaka na mukanda na yo. Soko oza na mukanda te yaya kobeta tolo te o ngana zaboye ngana sola na fali azana mukanda na ye o ngana zalaka na héritier azana mukanda o ngai golwa o bundaka o swanaka o fingaka bato ozo swanela bazana mikanda na bango. Mais yo ozana mukanda te. Ozana mukanda te. Même papa na mina kufi, mama na mina kufi, même mwana o yo boti ya kufi okokanga bisaka na ote okende na Congo tinda mbongo oke kosala nini ozokenda ba doublir ya bato bande konanga. Akenda na doublir ya bato akoma kuna soki doublir yango baolobo colonel moko boya komi kuna zumo bala colonel soki colonel yango aboyaki ye atrika ye afunda ye kazaka na mukanda te moya zonga so ezate asali nini asali lokola amesana na Congo yaya bamesana te na Congo soko de oza mwana poto ozana ba projet ozala awa otonga ndako na Congo osala nyonso kosala okomesana te. Même ngana ye awa na mboka oyo na Maroc no osepela nango. Mais une semaine ekoki na baye déjà na zonga ata bisengo ezali awa eloko nyonso non. Donc pa na yo eza kaka pa na yo, ndako na yo eza kaka ndako na yo bandeko na ngai. Tala ndeko na biso se kotika biso akufi azaki na mukanda te atambolaka na doublir bato
mais azalaka toujours kawana na yenge o chef ba warrior o yenda komanda ka boy o yenda sip asala aza côté finance ya ba warrior ba mbongo ne azo changer kopesa fali o azana mukanda fali o azana ba mbongo ebele fali azana ba contrat zo ke de gauche droite nzoka nende ko mwasi azali na mukanda te azaki na doubler wana bande ko nanga pono zonga nango ezalaka matata. Déjà partir à Congo bako kanga yo ko koma pe na France bakangi yo tala ndeko na biso linga perdre vie na tala ndeko na biso vraiment ndenge eyeli bongo esali kitoko ata mukete bandeko nanga esali pasi siko ndango ba AVC zo sala ye wana moye pa zonga ezate azonga ni tshalo na zongi na ngai bana ko zwa ta traitement pe batu bakufa na baona AVC pe batu bakufa mais na sens kake na boule kake na zonga ta place na zalaka parce que wumeli pe na France na ayepe kala mais abando zo mukanda te balobi abota pe bana bosuko eloko ni esala ka zo mukanda te ou bien azala na mukanda ba inane ba 2 ans asala ke yoma moko boye soit asala talaka bantu balinga kolata bato balinga babwaka bango yaya mbongo ni yango otokenda kosala na motoki na biso yo longola mbongo wana okende kolata okende kolia ekokaka te luvunu ebele basalaka beyoma kaka kokota bakambo ba chèque koteka bapimbo koyiba na bamagasin sikoso oza na mukanda babotoli yo mukanda na nozwi permanente ya ba inane yo bandi osala ba chèque obandi koyiba obandi okota biloko mabe yaya bafunda na entre bango na bango okeka na prophétie boy babotoli yo mukanda okomela baninga vi mabe ya mbongo nini yango na poto awa yo lataka ba Versace ngana lataka Versace original ngana lataka Gucci ngana kota magaza boy biso tolanda bino te bozwa biso te elamba kaka esimba nzoto ebomba nzoto ekoki toyebi ke biso toza ba passager mais ba leçon ezwaka bandeko nanga mukanda eza nécessaire donc nyonso lolendo azaki nango wana kozala pembeni na fali kosala boye kolakisa bilamba mukanda ezalaki te ebele pe bazokufa na bango bazotika mikanda toboyi te yaya mais organise-toi d'abord avant kokende kosala banzonzi papa na mina kufi olinga batu bala olakisa batu ke ngande enga vraiment ngai nde ngai yo ngande na yebi ngai nde fo ba mona ngaki papa bisa kufi fo na kita fo staff afali ezala wana fo boye na boye yaya mena mukanda nini yaya esali pasi na mawa komona ndeko mwasi ya courageux surtout azaki courageuse makasi tala mutu aza na mukanda te afungoli aza na bambongo na ye afungoli si abande kosala abande koluka abande koleisa bamusicien abota pe na atalaku moko balobi bandeko mwana soka liboso abota na atalaku wana pa kenda poto amema mwana liboso kota azali bana mibala aboti awa ndeni akobota awa bandeko ata bino moko balobi akompena bakoko aza na mukanda te nyonso wana mpona nini so tolandeli bayeyoma kotambola mabe kosala ke mukanda babotola yango bon to en tout cas bandeko tokoloba mingi te esali déjà pasi na mitema kokufela ndeko mama mokolo boye esa kokisaki 50 ans na ye ifallait tam so avanda azaki so na temps ebele 50 ans c'est rien akokoma pe na 80 90 pourquoi pas même ta 65 alingaka koma na ye mais akufi na ye kaka boye vraiment ba AVC na Congo wana ba traitement ezaka pasi bandeko tokendaka ba contrôle totalaka ba tension surtout tension des hommes mingi AVC bandeko nanga biso pe toutila ba moi makasi oyo en tout cas tant tozozonga faut tosala ba check up parce que ba moi moko eza awa donc ezo bangisa na ndenga mukete bon yango to ngai ka to ebisa bino ke Mimi Chikeva azali sauté paix à son âme. Vraiment, Nzambe, la terre de nos ancêtres et Yambaye, et puis, on y a batikali été à bino batu bolanda ba musicien toujours na sima. Boye ba keza nango vie moko ya bien te, eza vie moko epesaka moto désordre na moto, akoyeba ko s'organiser te, azomona ka lo yenge wana ka bazobwaka ye, lo yenge wana za pemena ba musicien et puis osangisa okende wera mabe, olongwa na we okomi muta kofi, olongwe muta kofi okomi muta fali, donc nyonso wana eza nango kaka buzobation.
donc buzoba na buzoba buzobation na buzobation. Voilà bande kunanga parce que tout est vanité aussi babilamba wana nyoso etikali. Ah bon attendez da banganda ça qui na kishasa etikali. Bo tikala malamu, bo partager, bo liker, bisous bye.